soso tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodote masokota masolo ya babiye soko moni bato bazoleka oza sélection ya babiye. Alors monsieur Papi, pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Merci balandi na biso tozoko ba malembe malembe. Eloko nini epousse yo opesa mwana oyo kombo ya Consolette? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. En tout cas, biso tozali wana tozaba na misala. Ayebisaka bino tofunga na zamba na misala na bino. Oyo bokoloba kosala nga na kosala. Soki mutu aza. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Najala kaka na sama kolo na yo nazala yawe na ngai nazala nasena makolo no Yesu enalingi naumela ngai naumela yawe na ngai naumela oh mosika no kufa mosika no pas osanga yo mawa osanga yo pas. Merci mesdames et messieurs, merci Balandi émission ba vrais adorateurs. Toza vraiment esengo makasi. Talaka kandenge bolela bolula émission na bino. Lelo lisusu tobimi na etando muke na bino pona ko lobela likambo na Nzambe. Na yebisaka bino toujours que émission oyo eza émission lobela makambo na Nzambe, hein? Eza émission lobela makambo na Nzambe. Présence na biso na kati ya etando muke na bino, donc liboso etando muke na bino. Eza pona koloba oyo etali Nzambe ndenge ezalaka toujours na zanga moko te na kati ya émission oyo boyebi ke tolekaka na musali na Nzambe oyo aza pasteur responsable ya paroisse Rama Bandal, paroisse oyo eza na kati ya église évangélique des vrais adorateurs du Christ bien sûr. Ndenge ezalaka toujours. Bonsoir pasteur. Bonsoir ndeko journaliste. Boye malamu. Merci beaucoup. Lelo tosepeli sima mikolo ebele balandi na biso ba yoka mais lelo tosepeli komona na lisusu et je crois bango pe baza ko sepeli vraiment atali sope tozana esengo po ete tokutani mokola lelo Nzamba pambola bango nyonso. Merci balandi na biso bolandi bomoni ke musali na Nzambe aza déjà na plateau. Na yebisaki bino ke na Rama Bandal 90 jours ezoleka mabondeli ezotoka vraiment. Na yebisaki bino po bo rejoindre Rama Bandal bisika ezwami na Bandali Chibango baye balandaki bayaki et puis bamonaki loboko na Nzambe et bamususu bazoko bakoya etikali yo pe oya mbo papa bozana 90 jours na Rama Bandali. Tozana 90 jours ya ba prière intense na Rama Bandali. 90 jours wana ezo lobela vraiment nini? 90 jours ezo lobela c'est la délivrance des œuvres du diable. Pourquoi mikolo ebele bongo ya prière? Est-ce que vous assurez que batu bako ko kafenza ko ba prière yango ezo salema ndenge ni? Mikoleza ebelete parce que la Bible déclare que prier sans cesse. Ko sambela za na ndelote, ko sambela pe za na sukate. Tozo sambela ti Yesu akoya. Maintenant, tozo sambela chaque jour sauf samedi. Tozo sambela na butu, na pokwa à partir de 17h30 et puis na 12h tozo na ba prière. C'est pour se tenir au devant de Dieu et puis pour combattre contre les œuvres du diable et pour détruire aussi les œuvres du diable. Merci musali na Nzambe ndenge bazolanda biso ndenge bazomona biso baza vraiment ya kosepela parce que moko na moko azana kati ya ko se retrouver, hein? Na yebisaka bino tout ba vrais adorateurs ke na ngonga neti oyo ezangonga oyo Nzambe azana kati ya ko visiter yo koki kozala des fois ozwaki temps ya kolanda liteya na kati ya église na binote na paroisse na binote okoki kozala des fois ozalaka na temps ya kokende na église te mais du moins que Nzambe asali yo vraiment opportunité asali yo faveur ya ke aye koluka yo tina kati ya ndako na yo na nzela ya etando muke na yo. C'est pourquoi intérêt na bi ya yo ezaki omipesa temps makasi Olanda émission na bokebi nyonso loboko na Nzambe ekozala sima na yo et puis Nzambe akosala makambo minene na vie na yo. Pona kokende vraiment musikate
Je crois papa nasuka émission oyo nde tokopesa masolo nyonso ya mabondeli ezoleka na Rama Bandal. Mais présence na yo na plateau elobelaka toujours balandi na biso to bandimi na biso nyonso ya télévision eloko moko ezali te. Lelo pe lite ezali ou bien oyeli lisolo nini? Vraiment, toye ko annoncer une bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Dieu qui libère et le Dieu qui sauve. Toye un message ya koyebisa libota na Nzambe te, il n'est pas tard. Jésus vit encore. Il a la capacité de tout faire. Et il est en train de tout faire parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu y as annoncé que Jésus vit encore et il a la capacité de tout faire. Tu as un message, bonne nouvelle, il y a annoncé le Botananza. Notre memi n'a pas quoi aller, pour être le Botananza, ils ont édifié. Et puis, il y a un coach de sous-confiance. Et puis, il y a quatre Nanzambe qui Azen. Merci Moussali Nanzambe, merci Balandi Nabiso, merci. Batu nyonso oyo bazopesa biso confiance. Merci na bino nyonso parce que boza ya kosepela lokola temps eza vraiment ebelete papa nazopesa yo nanu temps ya côté ya et après tozongela sima. Merci ndeko journaliste pour Nathan oyo sili kopesa biso po ete tobe na s'adresser na libota na Nzambe. Merci Musali Nzambe. Na banzi boza ebele na ngonga oyo bozozela boyeba na kozala béni dans la parole de Dieu. Nzambe apambola bino nyonso bo pesa biso matoi pe boyeba na kofungola mitema na bino po ete Nzambe ayeba na kokonsoler moko na poko lelo na banzi ete soki toza awa lelo eza pona ko annoncer Jésus-Christ Nzambo ya zana makoki ya kosala makambo nyonso na pamboli bino nyonso bisika bozwami bofanda na bino na position ya malamu et puis botia elika ke na poko lelo Nzambe azaka na kokonsoler yo. Nazo senga toyeba na kotanga d'abord Bible pour être toyeba na kokota na oyeza message na biso mokolo lelo tozo tanga na mukanda ya Daniel chapitre 6 tozo bana na 19e verset pour na kokanye temps tozo tanga na kombo na Yesu Kristo. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé laquelle des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fit très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fit retirer de la fosse et on le trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu, parole de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, la banzete tosili kotanga pe bosili koyoka maloba oyo tosili kotanga tina buku santo. Oye zolo balisolo ya Daniel. Daniel azalaki muyuda na tangu na bango Babylone e yaki ko bonsa Israël. Tangu Israël e bundaki na bato ya Babylone. Bantu mboka Babylone balongaki bango pe bazwaki bantu mususu neti bawumbu. Parmi bantu bamimaki bawumbu ezalaki Daniel avec ses trois compagnons. Bakomaki na Babylone. Nzamba saliki bango grâce que bayeba na kozala élevé. Bien aimé, l'élévation dépend de Dieu. Ici quand nyonso koki kozala ata nakat na banguna na yo ou bien na mboka mupaya ou bien na monde du ténèbres. Ce qui nzamba linga kangola yo akoyeba na kosenga négociation na muntu te. Akoyeba na ko intervenir na makoki abunzambe na ye. C'est pourquoi ne soyez pas muntu moko ete l'élévation ne dépend pas de l'homme. Ou bien des efforts, ou bien au moins na isika muntu azakat na kozala. Mais élévation doit dépendre de nzambe. Ata bisika omonete awo muntu akoko sala eloko moko te. Mais na nzambe muntu akoko sala likambo. Et sika bantu bakoki ko considérer te na nzambe bantu bakoki ko banda ko waka miso. Na Babylone ezaki na mboka mopai.
bazalaki kutu ba prisonnier, mais Dieu les avait élevés na mboko ezalaki ya bangote et puis na bisiko bazalaki ba wumbu ata oza wapi ozosalela mutu musala nzamba ko kotombola wa ata na esika wana ata ozoteka biloko ya tina te nzamba ana makoki ya kotombola yo pe kosala ete kombo na we tomboma parce que élévation ezo dépendre de eloko makote wana na koleka pona kolekisa mutu moko ete il faut kosalela nzambe confiance na bileko nyonso pe na batango nyonso pe na esika nyonso nzamba za na limite te parce que za mokonza bileko pe mokonzi ya batango na ba espace ou bien na esika nyonso nzamba za mokonzi akoki kosala likambo na tango alingi pe na moma oyi alingi muntu moko kotelemela nzamba za te Bible ezoloba ke tango Daniel akomaki na Babylone batombolaki ye akomaki na rang social ya likolo abandeki pe kokonza bantu mosusu bazalaki bakolomboka nde bantu bazwi mitema mabe balobi ete toluka moyen ke toyeba na kozwa esika ya kozwa ye en piège po ete toyeba na kokosele makambo pe bakanga ye po ete ayeba na kokontinue kokonza te parce que eza soni ya kozala komona muumbu un étranger azoya kokonza likolo na biso balukaki de faille po ete bayeba na koyeba na kokondane Daniel bazwaki te nde batemisaki mobeko ete bayeba na kosambela lisusu na nzambe mosusu te bantu nyonso panda espace moko bayeba na kosambela na kombo ya mokonzi mboka pe mokonzi asilaki kosigné loi oyo bandaki kopesa bantu nyonso ndingisa ke babanda kosambela na kombo na ye pendant espace ya 30 jours et Daniel au moins na 30 jours akokaki kozanga kosambela nzambe na ye te akokaki kosetenir te akumbamela muntu ayebaki nzambe moko ya solo oya batelaki bango oya salaki kotombola na mboka mopai il fallait que asambela kombo ya Yoshua bamashi nzambe na lolo mokonzi na mabele pe mokonzi biloko nyonso a continuer kaka kosambela puis a multiplier 3 fois par jour azo sambela na tongo azo sambela na moyo azo sambela pe na pokwa tango bantu bayemena po ete bayeba na kolandela ye baye kokuta ekata na losambo nde bake kopesa rapport parce que mobeko ezalaki tellement na tension makasi ke muntu oyo akoyeba na kotosa te babwaka ye na libulu ya bakosi bien aimé ezala eloko moko te oyo ekoki koya kotelemela muntu po ete ayeba na kozala ya nzambe te ou bien ayeba na kotelemela liboso na nzambe te confiance na nzambe il suffit ata na bileko ya pasi ata mobeko ekokozala ke muntu asambela te il faut quand même mwana na nzambe ya solo ayeba na kose défendre ayeba na pe na ko défendre nzambe na ye que normalement nga nazo sambela ata po na liwa nazo ndema liwa Daniel andimaki yango po ete bayeba na kokange batia na libulu ya bakosi ke kokumba mela kosambela kombo muntu combien lelo bazaka na ko adorer bantu combien lelo bazolanda bantu na sima combien lelo bazaka na kokumba mela bantu po ete bapesa bango mbongo pona musala a des fois pona biloko akolia mais nazo yebisa ya un Dieu qui élève na koselela nzambe confiance nzamba zo bik sa pe azo kangola pe azo tombola Daniel Bible zo loba ke tango Daniel akobaki na kosambela ba yaki bake kofunda ye tango ofunda ke ba memaki liboso roi bengisi ye tango akomi ya solo Daniel akokaki ko wanga na teke na sambela kite pamba te abandaki ko sambela nzambe alobete mokonzi je suis un juif na koki jamais ko sambela na kombo muntu parce que na yebi nzambe oyo nzambe nanga oyo azaka na kobatela nga oyo asalinga ngolu liboso na yopote lelo na yeba na kokoma na esika nazali atako obwaki nga na libulu ya bakosi nzambo yanga azana makoki ya kobikisa nga na libulu ya bakosi to koki na bisoko bange loko moko te Satan quoi que ça la tout pour te montrer se détacher dans nzambe et il faut quand même otika la ferme na kati na ba passe na kati na minyoko na ba épreuve ndi bana na nzambe ya solo bazaka na koyeba bango ezala bantu ebele bazo wanga na nzambe na tango passe bazo tika nzambe na tango passe parce qu'il y a des épreuves lukula nzamba tikinga zukula nzamba sungite na zo tika ye mais wana liboso libulu ya bakosi d'abord nzamba salaki ke bayeba na kobunisa Israël nzamba tika Israël balonga ye et après bato Babylone bazo ba Daniel na buumbu mais bazo continuer ko salela nzambe confiance malgré balonga ka bango na bato Babylone malgré bazaki ba humbu na bango mais bazo continuer kaka ko salela nzambe confiance ete ata balongi biso ata to za ba humbu na mboka na biso mais bakangi biso bakangi nzambe na biso te balongi biso balongi nzambe na biso te s'il faut ko zala na confiance totale ya ko soke samake
nzambe na yo azakaka mulongi. Et puis bakoki kolonga yete malade kangi yo, souffrance kangi yo, passe kangi yo, mais kangi nzambe na yo te. Nzamba ali bale ya makambo nyonso eza na vie na yo. Ye nde moto azo ekobimiso na makambo nyonso wana. Et soki otiki nzambe nele koya kosunga yo. Oh, la Bible déclare, le secours vient de l'Éternel. Et soki nzamba sungi te moto kosunga zate. Ndeko mwasi ndeko mobali. Yo moto lembaki deja. Okomaki na suka. Obandaki komi lobele. Obandaki deja kolobe nzamba zate. Je te l'ai dit nzamba zali. Maladie ou bien souffrance na yo ko sala ke nzamba zate. Daniel malgré na Babylone, esclave. Awangana ka nzambe te patika ka nzambe te. Que je ne dois pas prier ce Dieu là. Pambate akangoli biso na maboko bantu Babylone te atiki biso balongi biso amemi biso ba wo nzamba zotal mais siko nende bakokota lebulu ya bakosi bakolianga. Ayeba ke te nzamba kokisa me kotika bakosi balianga. Oh, la Bible déclare, oh, nous sommes aussi dans de confiance. Nzambe azoye kokangola ye. Et il n'y a pas de confusion pour tout celui qui croit en Jésus-Christ. Oh, yazo tia yelika kati na nzambe, nzamba koko yokisa yesonite. Ndeko mwasi ndeko mbali. Ata komi na niveau ya ndenge nini, reprends courage. Soki sama ke nzambe azali. Atele makaya soka ndenge jo bolobaki. Souffrance eza na temps. Et koleka parce que chaque chose a un temps. Likamuna likamuza na tango na yo. Ce qui ta ya souffrance zali zela li sustain la secours parce que li bosso à mer rouge. Moïse a zoyé sabana Israël. Gardez silence, l'Éternel va te délivrer. Et aujourd'hui c'est ton jour, je te l'ai dit. Au nom de Jésus-Christ, yo mutozo kanga ozamuto ali bakumala. Parce que je suis venu annoncer un Dieu vivant, un libérateur par excellence, le maître absolu. Oyazana iloba ya koloba tina mai kotos. Bazui Daniel bakena ina libulu ya bakosi babwaki bakangi libanga basele balobi esilipo na ye banto bakendaki kofunda banguna basali fete tika banguna na yo basepele esengo na bango ekokoma matanga baba zo panza sangu ya liwa na yo ya liwa ya libala na yo ya ndenga musale kofi ya ndengo okomi kolala nzala lobi bakozanga likambo kosala parce que nzamba kotelema akokangisa bango minoko esengo na bango ko baluka matanga bakozanga nzele ya kolekela pe bakozana soni tika na yebisa yo onyoso atumboli yo libulu yenda kosokota kati na libulu yo kokota na souffrance na kokufa te mais tangu ya kokota na souffrance akoyeba na kokufa na souffrance wana akobwake no malade wana ekozwa yo d'accord mais nzamba akobikisa yo mais tangu malade wana ekozwa ye ya kokufa na malade wana tika na yebisa yo ozana elike ke nzamba zali soki samete nzambe wana ana makoki ya kobikisa pe kosala makambo nyos est-ce que mutu moko atia elike na yekati na nzambe na poko lelo bien aimé mais ça na taille belete na zakaka na tamu kusa pote na yeba na ko annoncer Christ ressuscité des morts, l'homme du troisième jour, le vainqueur de Golgotha. Tant que batie Daniel na libulu ya bakosi nzoka nde nzamba tindaki ange akei apesi bakosi message ke bozo mona muto ozo ya wana bosimba yete mbanga ya bakosi ekangami mwaye bafungola yango ezate bakomi ko ya boye baleki pembeni ya Daniel bakomi et bazo mona Daniel azolumba solo ya kosi munene mwaye basimba yezate bafandi bakomi ko sala sécurité na ye nzoka bakosi balala kinzala autant de jours pour te bailler bana kozwa mutu nyo so kokota aka likolo ba weleliye mais pour na Daniel bakokakite nzamba telemela ka bango alobi bo simba te bien aimé soki nzamba telemi ata bandoki bana makoki ko simba yote malade ekoki ezana droit ya koselo likambo te. C'est le Dieu qui protège et loko na maboko na nzamba mutu ko simba zate ezana ndoki moko azana mandate fin d'année oyo ozoleka yo bien na bana na yo na mobali na yo na mwasi na yo na mbongo na misala ce qu'on son dit que Jésus-Christ est avec toi malgré mon peuple nous se bête yo koyeba na kokatisi okoyeba na kolonga parce que bengami mulongi mulekipe balongi il est plus que vainqueur parce que Christ t'aime nzamba kangi minoko ya bakosi bafungola minoko na bangote na tongo nde mokonza ye atelemi liboso ya Daniel na libulu ya bakosi azokanga na maloba ya sese Daniel musali na nzambe na bomoyi nzambe oyo sambela kabuto pe moyi voilà ko sambela nzambe za kolekisa tante
Il y a un temps de récompense. Daniel abandaki ko sambela lo sambu na ya abandaki ko sambela nzoke zaki na mokolo moko abandaki ko lukisa yeba mo maye mais lo sambu abandaki ko sambela mikolo nyonso e yaki ke nzambe na ye ayeba na ko kitana libula bakosi azana batu basambela kaka tatango ba problème nda bazo banda ko luka nzambe nzoka nzambe basambela ka ya avake ba problème ya peut azala et ce que problème ezali azo intervenir bien aimé Daniel bazo nzambo yo sambela ka mikolo nyonso est-ce que yo sambela ka mikolo nyonso ndeko nanga ozobunda pona biloko akolia pona ni a des fois bazobunda pona yo na minute tangu Daniel afanda ki ayeba kiteke koto bazo comploter bazo luka bakanganga bazo luka bo mangai bazo kana ko sala piège bakeka ko sala mobeko moko pote bayeba na kozwanga pote bayeba na kobomanga batianga na libulu ya bakosi mais ya bandaki ko sambela kaka chaque jour nzambo ya bandaki ko sambela chaque jour ne ayaki ko kitalobi nazana muntu nanga na mboka oyo ko mona ye Daniel e bakangi ye nazokende ko kangola ye Yesu asalaka démarche voyage à Kolunga bisika azalaki po ete akende na Betani kaka po na Lazare que mon ami dort nazokende ko la musaye or Lazare akufaki po akende ko segusa ye il faut qu'on ait déjà oyebani na nzambe olie oya ko luka nzambe na ta ya problème Bible lobiete Daniel ayanoli mokonzi nzambo na sambela ka mikolo nyonso voilà le véritable roi nzambo yatika kabana na yete ko yebete ke ndenga okoti na libulu ya bakosi nde esili nzamba zate non Dieu est toujours là même na libulu ya bakosi même na malade même na souffrance même na kishomer même na kekom même na keseliba même na makamuno se komelio Dieu est toujours là parce que c'est un Dieu qui arrive dans les moments difficiles et il dit invoquez-moi les jours de la détresse, c'est-à-dire c'est un Dieu des moments difficiles. Comme on a eleko ya makasi net ke nzamba zate, oui, présence à Satan et ko se manifester na vie na yo. Ce n'est pas que nzamba zate, nzamba zali ce ko bele yo komone ke azali. Pa azamu longi ko lekana ba oyo bazakati na ko bundisa bien ko nyoko la yo. Lelo nazo yebisa mutu moko ke Daniel ayanola kete nzambe na nga ona sambela ka mikolo nyonso. Atindi ange na ye aye ko kanga minoko ya bakosi. Basaleli nga likambo te. Mokonzi alobete bobimisa Daniel, babimisi Daniel basali constant ata pota ya lizaka moko ya bakosi te. Okobima na situation wana sans trace, my God. Bakokanisete okokima mboka. Libale kokufa. Bana bakokufa yo. Mais après situation oyo bakoya kokuta santé bana na yo normal. Bakoya kokuta yo ndako na yo kaka na eta ya malamu koleka na ndenge ezalaka. Bakokuta ata trace ya makamuno swane kotika trace na vie na yote. Nazo yebisa mutu moko. Vie na yo zo suka te parce que bando bazolo boye suka. Muntu koloma lo baya suka za nzambe. Le maître des temps et des circonstances. Mokonzi ya bakonzi. Oya suki saka makambo. Daniel tango ya no babimise basali constant bomoni likambo ezate. Mokonzi akamu nanto mona nzamba boyite. Nzamba boya za wapi? Nazo te yo nzamba Daniel. Nazo te yo nzamba Daniel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nenga salaki na Daniel, nenga pe akoko sala na yo. Les lois nous ont annoncé que c'est possible. Nzele zo fungwama. Makambo zo banda ko simba. Bible lobi ke tango babimisi kaka Daniel balobi batu nyonso bafundaki Daniel bakanga bango. Bango basi na bango na bana na bango. Bayeba na kobwaka bango na libulu ya bakosi. Bakangi bango bazotia bango bazananu likolo bakosi ba rapidité. Balena mikuwa bien aimé tikana yebi sote sort o bazo bongisa pona yo ezozonga ya bango na yo ba o bazo chumbule yo libulu ndia bazo kota kati o ya bimisi mbeli pote aboma ye ndia akokufana mbeli wana o ya zakat na kobundisa yo pote utika mabele ya kotika mabele liboso na yo o ya zone ko yedi bana na yo kufo ya ye na ya bana na ye bakokufwa nzamba za fidèle muntu yeba nzamba kokiko kubanga te kokiko lenga te kokiko mitungisa te Daniel afanda kalobi nakende nzamba azali akobikisa nga nzamba bikisa ye mais lukula ya zalaki na nzamba mais bato bafunda ki ye bakanisa kete bakoshi wana bali akalisi bantu te bazaka na likolo bazoyo kandenge bazokanga bakosi bazaka na koirle tekana yebi sama bele fungo na munoko maladi wana bazo monete boma kali société soki bango minde bazo kufona yango lukula ba mekaki yo ba meki nzambe na yo nazo yebisa mutu moko afungo na motema na ye
na pokwa lelo nzamba zo visiter yo ata ozalaki na libulu ya bakosi nzamba zo intervenir maintenant et ce qui anja kitaki lelo anja zo kitaki sur la vie na yo anja zo kota na ndako na yo anja zo kota na isika na yo ya musala anja zo kota na bureau na yo nzamba zo kota tina kindoki bisika bakendeki ko kango sing azo bimisa yo azo yebisa bandoki wane ke bosimba yete botika ye banganga bazo libérer mbongo na yo libala na yo eza libéré maintenant parce que Jésus-Christ que je te prêche c'est un roi des rois un maître absolu liboso na ye muswazate sema na ye muswazate ye ndeye fongola déjà motema na yo maintenant parce que na ba kete lelo na ko sala minute belete na ye kaka pote na annoncer Christ ressuscité de mort que normalement na vie na yo ka kebeta maintenant explosion en Salem bisika bakenda kiko bwaka mbongo na yo bazo bimisa ya libala na yo bazo bimisa ya ni mbongo na yo misala na yo a deux fois santé na yo bana na yo bazo bim na kombo na Yesu Kristo mais sika wana lukula bachaki poete bayeba na bango bazo zonga libulu wane kokota maite e kokota kaka bango moko batu nyoso ba complota pona vie na yo lelo bazo suka bazo mona kake na nzambe moto na nzambe zo pela bango soki bano bakete ko sisa mbulo yo te yo zo sisa me bango bakokatisa te makambu nyonso bongisaki pona yo ndezo komela bango yo za posa na liwa te bantu mabongisi liwa bazo liwa na bango bantu mabongisi déjà souffrance bazo souffrance na bango bako simba kaka oye zambo ma ya minoko na bango oyo bango babongisi pona yo ndezo komela bango mais pona yo nzamba zo kangulo na makambu nyonso la Bible déclare que le malheur atteint souvent les justes mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et kangaka Daniel menzamba kangola kaye mais banto tango kangaki bango basaki na muto akokangola bango te lelo nzamba kangola na makambu nyonso lokolo sali nzambe confiance okangami na nzambe malgré souffrance ondimi okende na libulu ya bakosi ozo ndimela kaka nzambe ozo confesser ka Christ na monoko na yo ozo banga te pe ozo lenga te ozo swiki sa mete nzambe na ngazali ata na souffrance ko lokolo zaki fidèle nzamba ya ko conforter yo aya ko rendre justice makambo na sili koloba e yeba na kozala sujet ya posa na nga pona bomo na yo muntu zo landa nga na minute oyo ta ya ko yamba telefone ezate parce que minute na biso ezamuke to ko yeba na ko kaka ndenge to zo le kabo l'essentiel pour nous ezake nzamba sala libondeli na ngezate loboko na nzambe ekote bisika nyonso babwaka kiyo et c'est là au nom de Jésus-Christ et kangola yo bato nyonso bakangaki yo bayeba na ko libérer yo ezali kambo kondima soki ondimi omonike mona nzambe na kombo na Yesu Kristo nzambe apambola bino nyonso. Merci bolandi bouti ko ilanda musali na nzambe ngape na sepeli makasi na yebisaka bino toujours que émission ya ba vrais adorateurs soki tokomi na période ya bénédiction na bino batu bazopambola na biso toza na kati ya plateau biso nyonso tozopambola po okanisa ke des fois nga nazala posa bénédiction te nga pe naza posa bénédiction bazopambola biso nyonso. Oui, ndenge na yebisaki bino toujours que na babileko neti oyo eza bileko moko il faut kozala vraiment scottier branché na rendez-vous. C'est pourquoi tant na biso ezokende déjà toza na temps vraiment ebelete tango na biso epusani makasi ndenge tokoki koloba yango nazo senga toujours bino bato bozoko bako benga biso ko tindela biso ba message mieux vaut ko tinda message mais ko benga après émission parce que ngonga na biso eza muke ya koyamba musali na nzambe olobi bozana na 90 jours nazo zongela lisusu lisolo wana mais avant to koma kuna okoki ko pesa biso nanu programme ya Rama Bandal eza ndenge ni programme ya Rama Bandal eza tozo sambela chaque jour ça veut dire de lundi au vendredi à partir de 17h30 à 19h30 wana nde programme ordinaire dimanche tokotaka na 8h30 pour na kobima 11h30 à des fois 12h ce qui service ezali wana nde programme ordinaire oyo programme ya Rama Bandal réception
tozo yamba mardi à partir il y a 12h, il y a 13h, tina 15h30. Mercredi uniquement pour na bantu o bazo landa biso na émission. Mercredi à partir de 13h, tina 15h30. Vendredi est la journée de service. À des fois, tozaka peine attendre qu'il y a réception après-midi. Des programmes en grosso modo, où il y a 4 programmes, il y a paroisse à Rama Bandal. Voilà, to bandaki kolobela awa lisolo ya 90 jours bozana ngona prière. Mabondeli wana avant na kotisa yo nanu na motuna mususu. Nazo senga nanu régie ba pesa biso nanu image tozwaki na kati ya Rama Bandal et après tozongela lisolo mususu. Nasepeli makasi parce que bo moni lokola ngai na moni lolenge mabondeli eza na kati ya kotoka. Papa, je ne comprends pas wana système oyo ya kosambela oyo nazomona wana eza système nini ondenge bozo sambela eza système ya kosambela te eza processus ya nzambe azaka na kotindika bana na ye lolengo ozomona kosambela eza par explication par conviction c'est que muntu bayebisiye makambo aza nango na oyo akoki kosala po ete ayeba na kobima na situation ou bien na ba difficulté parce que Bible ezoloba ete bosambela po ete bokwei na mimikano te et puis na ntango ya bapasi bobelela nzambe po ete ayeba na koyanula po ete ayeba na kokangola bino. C'est pourquoi ozaka na komona bantu basili kososola ete losambo nde ezaka na komema biso na elonga ezaka na kosala ete to échapper na ba piège adabu et puis ezaka na ko connecter biso na nzambe yango zomona bantu bazaka na komipesa pe kosambela sanke bayeba na kolanda bango na sima mutu na mutu azosambela selo ndenge motema na yezo tendeka ya sambela. Merci mutu nyonso azosambela selon lolenge motema ezotindika ye kosambela. Ndenge toujours biso ba mituna ata ndenge babengaka biso batu ya songi biso tozawana kaka pona kotuna. Est-ce que ba témoignage eza déjà à partir ya ebandeliti depuis bo annonça ki no 90 jours tilelo ba témoignage eza ebele na banzi bilili oyo kolanda tokoyeba na kolakisa ba témoignage makasi ya kenzambe akangoli muntu asali au moins 3 ans ya mamaladi ko kangama bakomi na hôpital bazoloba à des fois que normalement azana malade ya ba rein il fallait ba opération bazo senga na mbongo déjà pour être baleka na opération mais muntu abimi akomi na église le même jour nzamba akangolier na dossier au Satan c'est que kokomela ye et tant que zoloba aza en bonne santé et puis ba témoignage eza ebele moyen toyeba na kolobela yango pour le moment ezate mes témoignages ya mutuya Yesu Kristo azana bomoi. Merci Yesu Kristo azana bomoi nde témoignage oyo tozana ngo pona mukolo ya lelo. Lokola tozokende déjà na suka ya émission ngonga na biso epusani vraiment
donc liloba ya suka eza nini pe ozoyebisa nini balandi na biso à propos ya mabondeli ezotoka na kati ya paroisse Rama Bandal. Bien aimé toza eleko moko ya makasi ata na mboka na biso tension eza makasi na bata ya bonde Satan aprofitaka milimo ya bantu ebele na distraction na kolanda mopepe. C'est pourquoi toza kat na kosenga mutu nyonso azolanda biso na moment oyo te eza temps ya distraction te eza temps ya kotelema na mabondele puis na fin d'année oyo Satan azalaka na makambo ebele bino moko bolandaka des fois na ba télévision ndenge badeka na bakatastrophe ezosala bantu bazokufa mai ezobo banda bizokweya baaccident bipai bamalade totanga te baoyo bazokufa a des fois na bahôpitaux. Bien aimé, dans un cadre n'a pas interpellé conscience à mon tout il suffit seulement oyiba na kosadere ko telema pe ko kota na lire à l'osam bantu bazo sambela bazo lekisatante car yesu alobete prier bo sambela pote beaucoup ene mekanote oyazolo bawana aza le grand maître Jésus-Christ otondimeli azos alobete bo sambela pote beaucoup ene mekanote. Merci papa liloba ya suka ezandenge nini pe programme liloba na nga ya suka ezake Yesu Kristo azozela yo azana posa ayeba na ko batela yo ko kangola yo ko épargner yo na ba projet nyonso amabe o Satan azakati na ko lancer ou bien ko bongisa pona vie na yo lobi na yo ozomona ndenge ozali oyebi o Satan zo bongisela yo te. C'est pourquoi nazo bengisa yo ke oyeba na koya réception eza ofele tozo luka na biso mbongo te parce que tozo annoncer Christ pe tozo salela nzambo yazo sengata enkate yango tozo bengisa yo oya pro liloba ya suka na kokoloba eza ke nzambe apambola ba onyoso bazakat na kolanda ou bien ba onyoso pesita na bango pete bayeba na kozwa biso na pokwa lelo nzambe apambola bango nzambe apambola ba onyoso de loin ou de près bazakat na kobenga ou bien ko assister biso na musala o nzamba apambola bango na pamboli représentant mission local représentant légal José Paul Chimpak na pamboli Didier Mundele na pamboli Ntambo Chital na pamboli passer Matechileni sans kozanga bantu nyonso oyo bazaka na kosala église ya ba vrais adorateurs na paroisse Rama Bandal na ba paroisse nyonso ya église na biso nzamba apambola bino de loin ou de près lipamboli eyeba na kola na tolo na yo na kombo na Yesu Kristo. Merci balandi na biso na yebisi bino ke to zalaki déjà na suka ya émission parce que musali na nzambe asili koloba ya yeli loba ya suka nga nazopesa bino na lombango adresse ya Rama Bandal. Rama Bandal ezwami na Bandal Chibangu soki outi direction nyonso ko outa na Victoire outa na Zando outa na magasin outa na pompage na Ipen okiti na terminus ya Chibangu na kati ya Bandal. Ozui direction ezokende bien sûr na wenze ya Baluba soki ozadi na kati ya direction wana okomona avenue ya Liboso ekatisi direction wana okokota nango na droite pembeni ya école moko boy soki okoti na droite obandiko kitaneti ozokende na maya Makelele na numéro 20 ya avenue wana ebengami Ngombama nde esika Rama Bandal ezwami esengo nanga ezalaki vraiment ya kozala na bino ebele et puis ya patience oyo bosili kopesa biso na kati ya émission ya ba vrais adorateurs nde esengo nazalaki nango nazopesa bino nyonso merci na pesi remerciement vraiment na mama Dorcas actuelle donc mama oyo asali ki masolo ezala normal mama oyo acede ya ye ya motuya c'est que acede boatu na ye poete yeso ateya bongo sima azwa bénédiction voilà tokoki kobosa na te mama Sophie na avenue Hirondelle na Kitambo Jamaïque. En tout cas mama oyo andimi ete ayamba yesu na lupango na ye nzambe alola apambola yo na pesi remerciement na sœur Cécile Mwisi aza na même avenue na kati ya même lupango nzambe alola apambola bango nyonso lupango oyo eyambi biso pe esepeli ke nzambe aya ko visiter yango nzambe alola anokisa pe mbula ya mapamboli na kati ya lupango wana. Nazo remercier équipe technique nazana bango Désir Lokusa Israël Dio. Nazo remercier frère Shadow bango nyonso batie biso maboko na kati ya émission oyo sans kobosa na ba mama nanga mama Monique Kanjinga mama oyo alobaka makasi teme nzambe azana kati na ye kobosa na te lisusu mama Anika Bedi mama ya pasteur Mathieu Chilembi ba mama na biso
na suki wana tala vraiment ngana bino na kolobaki lelo tokabwani te parce que semaine prochaine tokozala na bino lisusu nzambe alola azala na bino botikala malamu najala kaka na sama kolo na yo nazala yawe na ngai nazala nasena makolo no Yesu enalingi naumela ngai naumela yawe na ngai naumela o mosika nokufa mosika nopas osanga yo mawa. Affaire Soso tokomi wapi? Est-ce que mwasi na bekonomi na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodote nazokota masolo ya bateya soko moni bato bazoleka oza sélection ya bateya. Alors monsieur Papi, pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Merci balandi na biso tozokoba malembe eloko nini epuse yo opesa mwana oyo kombo ya Consolette? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. En tout cas, biso tozali wana tozabana misala. Ayebisaka bino tofunga na zamba wa misala na bino. Oyo bokoloba kosala nga na kosala. Soki mutu aza. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse.